Oh, yango pour lobi deux malamu. Yango na lobaka lobi pour le kalelo. Donc il faut sacrifier vie na lelo pour lobi vie na la meilleure. Ndenge za kana batu msusu ana mbongo malonga te. Mais pas moni baninga bakomocha bakabela cher, pas komocha kabela cher. Orienter dans le bon sens na maninga mabe na hotel melango. Très bien. Na ucho pese exemple là, ba mama ba gera ba passer mabe. Monika moni yango normal. Ya talika akatuku bianza ya papa. Matali malédiction na inceste côté na famille te. Parce que de génération en génération inceste ibandaka au salama. Oya mona ya fi wana na mona ya na eba bando bima. Oya mona bana wana ya bana wana ba obota. Donc génération ya mona so batu basala inceste na famille batu nara. Famille na bango est-ce que batu ba bima nara entre bango te. Izara malédiction e utaka. Iza na ba mama oyo batinda bana bango pena ke kamana papa bino wana zara na mbongo kendo tali na piro. C'est lui réel. Elle n'a que 21 ans, cette fille. Elle est encore trop petite. Mais c'est parce que papa n'a pas moto à Sunga Bango. Elle n'a que 21 ans, cette fille. Elle est encore trop petite. Mais c'est parce que papa n'a pas moto à Sunga Bango. Comme bimana leki ya mwasi wana nakati ndaku na ye et tout bazo sala pene basalaka et du coup à la fin leki aye ko tomber na zemi. C'est une histoire vraie. N'a regretté, donc il fallait pas n'abetu bangwa. Comment vivre un compliment? Tadi okimamba on attend au kufa no kite si ça nere kata na tozo AVCT. Ba AVC zoya muta a luka rattraper temps. Mais comment impossible? Age ki o rattrapa ondeni mba moko moteur mabe. Mbalamo il y a plus de 45 ans mobilité moi na te ya mbalamo bande konangai oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 a pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka parce que jusque là batoma basilati $1 seulement franc congolais zana mokaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année netikaka bana nyoso o bazala bandako ba parents soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Soyez le bienvenu, c'est votre émission de code de bonne conduite Yango et Bandi. Bandeko Bakozwa pe libaku ya kola l'émission na ngambu ya Top Media Télévision.
nzambe azala na bino tongo elamu na banda kuna bino pourquoi pe elamu bisika boni ezwame bino na bambetu na bino bandeko balandi. C'est notre émission le code de bonne conduite comme d'habitude. Awande bisika toya kokochaka nyonso en ordre ozala ki na désordre, une façon de bien faire les choses. Bandeko balandi actualité zaka moko na internet, actualité zalika moko oyo boni ya bandeko na biso ba comédien ba mama na biso oyo ba saila biso musala ya malamu ba mama oyo bakenda sango ba mama oyo pe misusu entre bango bazoko pesa vie bakenda ki mboka Dubai basali so 10 jours na bango basala ki nzambe asali grâce bazongi pe na kimia bakomi pe na Kinshasa et puis babandi pe ko sala ba émission justement par rapport ya ba question nyonso oyo e banaki tout na réseaux sociaux à la place publique bango ba luka moyen ba répondre nzambe azwa lokumu na ba mama na biso bazo ko répondre na ba micro biso tozo ko tchela bango et nous avons le Mathieu. Le bon Dieu nous a fait grâce toke pendant la source tozu odong esengelaki justement pour chercher à aider le mal compris ba luka moyen ba comprendre quelque chose par rapport à Oignon Ezoleka. Je serai avec ma consoeur Sarah Tola, une façon de bien faire cette émission, mais na ko banda bongo na ba mère fan, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karwan, Celia Kinkela, Solia Bambemba. Solia Bambemba, je te salue. Un grand merci aussi à maman Bijou Ketani, maman 90%, au bongo na papa Jean-Pascal Leka, maman Zozokutu Yali Bella. Marque déposée à papa Noema Vakala Nzinga Balovana grave. Maman Deborah Lubanda, kilomètre Calgary. Maman surprise, je vous aime beaucoup, maman. Toujours positive, maman. Un grand merci aussi à maman Yvette Mbangu, Fifi Wechila Star, émission Ezo Banda Awa, Bandeko Balandi. Solia Bambemba, Angelos Karwan, Fatou Dokonti, Makia Lakumba. Tata Poe Fapekato, Jenny Beta industriel, ma mère fan na Pesibino Mbote. Bon délivre. Azali na sima caméra bochwa l'épée à Simbi machine kuna et na kopé sa mbote na respect belé papa Diego ngolongani ya maman Sarah Tola toujours combattu mais jamais abattu parce que bayokana po bazala eloko moko okofongola caméra bon délivre to luka moyen to sala na émission oyo analyse oyo lelo bo tenir biso regarder mais je sais que ça va choquer beaucoup de personnes et qu'on sala batu belé passi par rapport à la situation oyo la Tola. Bonjour. Mbote. Bonjour Tadi. Au Bosonaki Kobina samedi na fête au Kenaki ou bien ils ont continué. Na bilengi na bisengo na. Bilengi na bisengo. O gagné ni loto. Na gagné musala butu ya mbeto. Mais il y a des questions, il faut pas na tout na. Na retirer question na tout na kiyo. Bonne santé. Na moni voix siko de comment bima bena normal. C'est bon mekainga. Te na meka ki te mais I making. No, I know making of. No, no, I not making of you but because you his mom's experience to yeah. No like I making of you. Yeah. No. Yes. Yeah. La santé maintenant ça va, je sens que voix siko comment bima bena. Très bien. Très bien. Apparemment très bien. Mais aux enfants d'Anté, Mikolo, Sarah, hier on n'a pas travaillé. Décembre, Koluka Lukango, et Zone Sous. Tozo visé Moussika Tadi. Ok. Tozo Souvara n'a pas trophée. Très bien, très bien. Tozo visé Moussika. YouTube, ils ont comme un loco là. Ils ont qu'un comme un loco là. Mon quoi, il y a distraction. Très bien. Parce que déjà ils sont à la base T. Ok. Ils sont à la base T. Parce que sur Taliba, mon et du on a fin du mois. Et pour foutre parler au foutre à boutique. Donc, ils n'ont rien. Ça pèse pas. Ok. On comprend. Donc, il y a un comme un local là. Délire nanga. Place mon a une salle analyse tout ce qui n'a pas sur le biba anglais. Malgré que ça paye quelque chose. Mais. Viser Moussika, on a beaucoup de choses à faire.
Très bien. Tu vois, on m'a belé à remplir. On a des formations à apprendre. On a une toxicité, on a une pénacité. Donc, il faut que parce que tant et c'est une salle, on attend à apprendre. Sur les qui a 30 ans, comme 40 ans, et comme difficile à apprendre. Très bien. Comme insensé. Donc, il faut en profiter de temps. Na ça il a bien parce que na 40 ans na retraite na lilaté. Et puis au kanga mutundo quitter. Très bien, parce que gérer passer na bien. Bato ba gérer plus ba passer na bango mabe. Le monde na ba retraite na bango. Ah maman m'a préféré moi na ça ele kindumba pour na passer na azwa occasion somba voiture té. Très bien. Na occasion na vie na passer na azwa occasion somba le panté. Akenda poto ta voyager ta mata avion té. Très bien. Parce que tant moni moi na okola na kitoko a préféré moi na ça ele kindumba a rattraper babilo onyo so arrivera na passer na sala té parce que Gérard ngombe. Très bien. Maman bongo baza. Na moni to continuer ka na lire oyo ba conseil na et toucher ngai tout ça il a mon nom tout. I master you. No. I continue. Yeah, sorry. Me I master you. No. You know what matters me. No. You know? No. I know. Yeah. Donc au mona ke ba mama wana bango aza mama emo aboti mo ane mais azo orienter moi na yé moko ke kota awa. Faut bimana camarade papa bino faut ça la boy eza ba maman mona papa na ndako ayebite mwana lala na ndako te maman couvrir akende ifeye akende kala ke pa mama kulutu maman aza ko rêver téléphone à bien. Très bien. Maman a rêvé perruque. Maman a rêvé le pango. Maman a rêvé voiture. Mais n'a passé na tellement Gérard Ngomabé à koko sombango te na vie. Très bien. A dû ba penser na nyonso à côté yango a exploiter ngo pa bana. A exploiter ngo pa mibala bana na donc ba bokilo nde ba mona passer. Passer oui. Au mona ma bokilo senga bokilo sur les voitures. Bokilo sur le pango. Tout ça t'a dit et où taka la gérance ya vie à moto. De 25 ans à 35 ans, moi si mon bail faut bala déjà. Il faut déjà aussi ça va étude na yo. Il faut payer au bota déjà. Cas de 25 ans à 30 ans. Ce qu'on batte de 25 ans à 30 ans. À 35 ans pardon. À 35 ans. Ce qu'on biso batte déjà c'est au leki. Ma plaira, t'as dit plaira. Ouais mais pourquoi on a vu que surtout aux unis na anglais à kobota de 25 ans à 35 ans. Moi si faut bota, mon bali faut bota parce que on a force et on sait que ça mon a devoir. Très bien, très bien. Mémoire isana. On a force et on contrôler mon soit bandi puberté pardon. Mémoire isana. Très bien. On a force et on landi la makamba bana parce que osana nous mémoire na les jeunes. Na 35 ans allons jeunes. Trop jeune même. Donc ce que boti na ba âge wana au mona ke au contrôler bana bien et ko éduquer bana bien et puis ça maman azobota mwana na 45 ans ako ko éduquer mwana te so azana mbongo bana bakomi ya baboni sukola ye laissa ye maman bosani que ba éduquera mwana même kolia même mwana bébé ba éduquera ye mais tellement collé au moni que bébé ka so aleli au PC lo ka oli aleli donc mwana na RT on a bébé ba discipline ka ke ala muka 6h amela biberon ata leli ndeni na koliaka potopoto ti 9h donc pour calibrer et soit comme 12h automatiquement bébé dort va au lit aye bien parce que âge avancé en même temps au bundana ko rattraper vie au ko éduquer banate parce que yo le ko rattraper vie déjà on se retrouver dans 45 ans on a 44 ans au balate ndakute elo amalongate otiki la bana nonini elo potiki la bango za na ngode ate sko oboti okodike mwana wana te okomo penser na mbongo oluko rattraper vie na opo betia ngomambe na vie fo olanda ngombango na mwana fo kwangate na temps ezobala na te ekobala na te yango moni moto il faut à organiser vie de 25 ans à 35 ans mémoire ezana nous très jeune soka linga apprendre de 25 à 35 ans, on a qui a bien. Très bien. Soit ça les étapes pour un comme il passe dit. Alors, comment bunda rattraper vie? Et comment capable si mon temps comment est-ce que nzamenanga nazo ke na 40 fona bota et ça soit bota été.
akomi obunda na rattraper vie mais comme trop tard nde mona bato bakomi mitema mabe or po oyo kozala lelo babongisa yango deya na passé. Merci. Donc tant na mobima na okaba oyo na okaba ngo pona oyo na olinga na za lobi ba sacrifice ya lelo oyo yango po lobi deux malamu yango na lobaka lobi ko leka lelo. Donc il faut sacrifier vie na lelo pour lobi vie na ezala meilleure. Ndenge ezaka na bato mosusu ana mbongo malonga te mais pas moni baninga bakomocha bakabelo ya cher ye pas komocha kabelo ya cher. Or oko économiser mbongo no wana kangaka asuka maboko po bongisa lobi na yo bato ebele bayeba yango te yango nga na passé na ngai nazara amoureuse asuka maboko etikala nango malgré moi bakabelo ya moi bobe mais etikala na koka te barendez-vous na wanyo sena okende ka asuka maboko on comprend donc ezalaki pourquoi parce que non tala non bongisa lobi na nga non somba kabelo mais faut futa ya mona minerval faut futa ndako faut pena na lukama forme na cha business mbongo akabelo malamu na soma marchandise on a koteka et bakiselinga $100 ebele mais bato ebele baza na baconcept wana te yango monaka so moto asaleki 35 ans akomi obunda siko arattrape vie ekomeli tard akomi na monde asi je savais yango okomona nyonso oyo eza normal mpona ye da komosutuka akomi koko voilà eza na bamama oyo batindaka bana bango mpena ke kamada papa bino wana azaka na mbongo kende otali na biro c'est lui reye baza mpona pasi ye azoreve biloko oyo asala na bolenge te mwana arattrape yango même ata epa ya mwana bamama ndenge wana nde bakomisaka babokilo na bango bambanda pourquoi parce que aboti mwana mobali neti Brian bongo mwana akomi na mbongo ebele akomi oreve siko biloko to nga asala na passé il faut asala yango na mbongo ya Brian. Oh Brian mpa na mwasi na ye aza na famille oyo ye mpe azogere de place wana omonaka ke tokoyokana te maman akomi impose mwana soit ye soit nganga na botaka o. Très bien. Le choix est clairement na oloba ma femme parce que mwasi na ye nde baotonga foyer. On comprend. C'est yo maman mokonzi apona mwasi wana est automatique t'as dit ba maman ba basa kere ya olobake nga mtu na bota yo soit nga soit ye nga so na mo mbali na pona mwasi mais le choix est clair. Maman le choix est clair, tu okolongwa maman tu restes ma maman même si tu prenais une décision tu resteras yo tikalika maman donc ndenge yo obotinga wana osuki wana suka wana donc le reste wana na dit que c'est ma maman elle restera comme ça na kokoka ko changer était même ma femme reste ma femme parce que c'est une partie de ma vie ndo monaka bana mibali ebele bakoma na ba problème na ba maman babota bango très bien ezaka plus t'as dit ezaka makambo na oyebi so passé à motu soki eza mal géré na futur na ye ntango akoma subir baconséquence akoma motema mabe abando futisa na bainnocent bato batindaka ye ta géré passé mabe yebisanga lelo nazo réfléchir sur baétude mwinda mo ekufi ko yango namoni balumière edosé balumière edosé donc nazo apprendre sur baétude nazo apprendre sur la formation en langue nazo apprendre sur marketing nazo sur l'économie la gestion oui tout ça c'est pourquoi t'as dit nazo ambition na na sala très bien lelo yo mona loka dasa tout le monde na réseaux sociaux oyo kamuta bima pana bango na âge à 16 ans abaja badasa kaka nazape neloko moya bongo nazobimsolongo ka tout au long ya émission akoma oboko la maman yebisanga une petite fille à l'âge de 16 ans me nourrir lokwa dasa akomi ko nourrir nga a nourrir nga na sens nini na musala nini est-ce que nga na ozala na monopole ya kogangela mwana wana to ya ozongisi na nzela jamais au perdre nyonso crédibilité personnalité kibomameke mwana siko akomi odirige nga na sala oyo ya lingi pourquoi maman gérer passé mabe na esika ovanda te
faut adasa futelanga ndako poni alia il faut adasa. Il y a des mamans insensées hein. Ti a komi maman aolinga même pas koteka oh ezana ba maman pena ba koko nanga kufa ke sona me repose en paix wa boti maman nanga. Très bien. Ti a kufa za oteka mbila. Mais bato misusu ba mona ngo humiliation. Soni. Ti a kufa koko nanga teka mbila. Na eba ba période moko na ramona muketa kinanga congé pa na ena bandal. Akanganga la ketika somba mbila. Tokoti na to solika banda to solika to yesiko awa côté ya au commandement. Na eba à l'époque l'école à Sainte-Anoirite. Libanda na ngwana. Nzoka ya coopéra kala ba sentinelle ya ba mapango wana. Ah OK ba kata ba mbila wana. Ake sombi mutu etukambila. Ache kata na mutu. Ache chango. To bando ke na tozongi a papi abando chacha bambila maman mona sara tekela ngai sara teka kuna benga ngasala teka kuna OK ozo comprendre très bien koko wana ti ya komi mobange koko na biso lemba te eba lemba te pourquoi il t'a dit koko na biso alora mutu mona ebité ya ko tambola banda victoire ti banda makolo mana transport. Mais apparemment ndeza ndenge ya bakoko ngo nyonso bato akala nyonso mo ndeti ba no banga mituka to ndenge nini eza eloko moko bakotaka bango na mutu to ndeni transport ngo koko to mata hasala yokena yokende yazoya akomela pete obolikata yo kobi mo meiti puke yepe donc akomi donc ayebi banzela kati keso na koti awa no bima kitambo so na koti kitambo no bima bandal so na koti bandal no bima ngiri tala minute akoti koko la biso azaka maputa tina sete akaka maputa après genou po arabi pende ki makolo kitoko donc teka utala ko la bolenge ti akoli nango donc et puis koko na biso lo bizo lekelanga tadi atonga mabaya ne yemo na tonga na singa tongana singaka et puis soit tongi lamba singemo na nate et puis tazo sango mécanisme ni ba couturier ba yebi mamna loba ba mama kutakala baba ne ko apprendre donc c'est que maman ya yekola ngona bolenge na bomwana on se comprend donc ba maman est censé pe baza au mona okomi maman oui ils ont empêché auto travailler teka makala ba maman bala mukatongo bokena ba ipa kozwa ba mapa musana na bangoni na somba bitabe na kasavu pa mama moko skoyo ngana linga nguba mungwa tellement ba escrokanga trop au mona la otuna bitabe combien ba peso pour bitabe mais nguba ba opesa nguba ko yate ba opesa nguba o na olukate to gare voiture na pa jo ngabi kati kusumia nunga bitaba pama na bona yo sonta mama opa mama bi kasi mono senga kinguba te ngabi mama te nguba batu baposa ngaka nguba mungwa surtout ore abakanga bakanga to mwa moderniser walo bangana yo lia bo nguba za mungwa te mama to yo swana bi mwana nga to swana pona nini okutinga na oteka bitabeli bosalo pangu nanga na bokoli bana nga nyoso na mbonga bitabe ça fait 18 ans na teka ka bitabe 18 ans natangisi bana nga nyonso na bitabe misu bake poto na bitabe misu babali natikani na bakoko ope na bazolia mbongo na nga ka ya bitabe lopango omoni oyo tosombango na mobali na nga na mbongo bitabe ngabi quoi mais bitabe eza lokola commerce à soni na nguba en plus na technologie donc expliquer la réalité wana alors dans elingela kisake azwaki cop na ya bitabe lokola musala akoki kosalisa yango bajete po yango nde bongisi vi na ye atekaka bitabe na nguba abibana na ngati leo na poto mama changer commerce na esa bango ngabi posa na poto ezaki bitabe na changer ka commerce la plupart ba mama wana na bitabe okande donc ozwela passeport ba mama wana to pesi mbongo tadi akote kaka bitabe je connais aussi une nazo continuer camarade nga longoli mama na makala combien de fois mama soni mama
azo atopesi ye combien lobi nango azaka na makala. Je connais aussi une maman. Na ebisi nga bien okoboma mama na yo tika ye. Oui, bakufaka. Tika ye. Ce qui donc au souci de so lingi o changer vie o yé à mesana. Mesana o bomae. Bocheka à l'aise. Tika ye. Yo lingi comme c'est na lix eza o yazo sala. Koko na biso tia koma ye mobange pourquoi azaki na force anona été pour azaki en mouvement. Atambola makolo amemanga mbila kata omoni muto akoma mobange mbangu tadi so ravandika avanda aka bana baela ke mama saki alo sangoyo mama provision mama non yega merci mes enfants non merci mes enfants yango banuna avant ba maladie comme ya o rhumatisme o makolo o mukongo miso ekufi tout ça là au moins ba maman o ba bimaka le na bopaka na maman ba tekaba au moins maman makasi mais tala ye wana azotoka saka makala azofungola mais maman mobange très bien surtout ni ajne akoli mais pourquoi musala wana ezo permettre azala en mouvement et au sala ke makila na ezo tambola moya nuna kola nuki azo akuta na ba maladie ma kofande epesa maladie tadi ce qu'on a tout le temps en mouvement mais si c'est tambola makolo ezo tambola et ça passe aux maladies. Parce qu'il y a aussi des mamans insensées qui sont gérer passer dans bango mabe. Si le lo mona ba maman ndengwana ba linga pe ko sala te. Si le lo oui. C'est net mamba classe biso tout ba difficulté surtout ya ba africain ba te belé ba zu occasion otanga te. Et bon pote que c'est nga classe. Et c'est dans ngo classe te. Ba maman belé ba linko apprendre te. Ba maman belé ba linko luka mbongo te. Ba maman belé ba linko travailler te misu pe ba tanga ba zona ba diplôme ba commencer na ba licencié. Elle travaille pas. 20 ans net kala kana mnoko ngana licencié a continuer na l'action document. Licencié ngozo sani. Na bana ne abasinde place azotela motema. Famille na biso mobimba ba licencié vous travaillez où? Ngana yebi batu mo bango tout ba licencié famille mobimba je te dis. So ba so na no griffe na bango za la carte tout ça ba licencié. Mais nous avons travaillé où? Licence ou les autres travailler wapi. Vous se comprendre. Donc problème est à la temps na âge. De 25 ans à 35 ans, bande on a so calibre on rattraper na âge wana te ou raté. Obeti vi na mambeta. C'est na message pas. Tadi siko na yebiso vérité tadi o comme ouais la temps, o comme ouais la temps na âge. O comme ouais la na bota. Owelela mbongo nasomba lopangu bana ngana na sala boy nasomba voiture comment précipiter je me déplace de Nyon et zoya na bato yo ba gérer passer na bango bien mon temps ba comment na ba âge ba 40 ans avant de venir a comme trop à l'aise na sali vinanga na bali j'ai mes enfants na sombi bandaku donc a comment vivre ne ka na ba compliment na mona ina sepela ina bandako ba otonga na serenga pena batsanda moko comment vivre na compliment tadi okima mbangu na tanto okufa no kite msisa nere kata na tozo AVCT ba AVC zo ya muto aluka rattraper temps mais comme impossible age ki o rattrapa ondeni mba moko mota mabe mbalamo ya plus de 45 ans mobilité moi na te ya mbalamo référence no YouTube réseaux sociaux et puis bah insulte au lugika place moi au finga deux agamingi moi au moni makamolobi sara moi je connais une famille banalemba terminus ce monsieur a beaucoup d'argent aza vraiment na mbongo quand je dis l'argent il a l'argent sa maman a banoté comme makayabu parce que er bana ba pas fuki kando lobi ba pekisi ye okoki côté kalisusu et donc okoki koteka su biloko na kwendenge ndo banoteka te mwana mama lobi ngai nde nazabo il sait que je suis ezali o bino boza eza onga na banaki ko sala lobi botangi papa na bino akei atiki ngai na bino donc nakoki kotika ngote soki bolingi na vivre longtemps na banoteka makayabu nanga même ata na porte ya ndako. Mais l'essentiel que chaque tongo na yebike na bimaka libanda ndaku nanga na teka kamakaya bunangai
atako eko signifier nango eloko te et pas na bino mbongo nanga. Mais moi je dois travailler. Merci beaucoup Sarah. Une question avant to chiter na 20 minutes autozoki une façon il y a quoi apporter conseil na biso et pas ba mama oyo bazo kosunga bana na bango te et pas ba mama o bazo linga kokumsa bana na bango ba marchandise. Et puis maman mukolo to mona olo bana émission ngana boko la famille na ngana sunga maman na ngatu na tu as quel âge? Tu travailles où? Au boko la mona bon. Et puis tu fais quoi pour au boko la maman? Merci. Maman wana kosa ataki boité. Ba maman ba bungisi autorité devant bana parce que ba géra ba passer na bango mabe. Ba komo tia espoir bana basaela bango kindumba baela bango ba bokilo différent baela bango mibale ya mbongo pour rattraper passer na e asomba lopango atambo na mutuka koma otia ba kabelo babenga e mama ya. Tout ça pourquoi? Pour na passi. Pour na passi. La souffrance. Comment nako bet ngai adasa bokola ngai bandeni te dit bandeni. Non mais akoko kolo soki ke adasa azali na ye à l'aise. Aza à l'aise. Moi na 16 ans, ata à l'aise na po. Ah non, à l'âge de 16 ans. Non, c'est impossible. It's impossible. Yeah. Pour 16 ans moi na otanga nanu, fatanga. Ya tangi na sisi ta bokola ngandeni. Ya komino licencié te abokola ngandeni et puis no abando salate. No mona ba mama boy, moi na tonga tangi ya sisi azuka diplôme. Abando sukuma ye osozu diplôme ye maman aboy mona continuer université pour makoki ezate lo chocho iko kende kotala camarade papa bino na zaka na mbongo wala papa kufa mama ko mo rappeler ba camarade papa ba na poste kende ko lela ye oza moi sikitoko lata o chele mo ba maman. Très bien. Eza lokola bandeko oyope ya basi ebele. Cette émission c'est pour toutes les femmes. Ngale na sala raboye hein. Adasa akobokola ngate. Donc ngana obokola ti poazaka mwana. Ti place na mwana ke adasa komo sala ye mo alobana na maman na sina komo sala il est temps pour moi. Tika ba dépense. Nga mona mise la personne na. En charge. Na yebi ke mwana nga salaka afuta mara autant donc kofuta mwana ndako na ye to kokofutela ko. Comment maman yozana ndako ofutela ramé mwana na opa futela ndako. Mais au yebi peke mwana no dans la salle gâteau. Na kyo la Sarah. Aya comment foutre l'appartement na Gombe. A salle gani. Sarah wa Sarani. Eze belé maman. So que na GB, OK oye na Gombe awa, OK na Bovan côté bino bo bando fanda. OK na limité. Yo uti na famille pauvre, boza famille pauvre, bovana na mambele na makala soki wapi. Mais moi na foutre la na Gombe. Pendant que asala elokote. Yo mo maman vandi sete. Oye ba mwana mbongo dozoka wapi? Vandi sete. Vandi neni. Mama imo agera passer na mabe. Vandi neni. Elo ngane na zabo na lo barake. To adasa lo bana ba. Ngana na eda mama na ngana futela kenda kwa saka wapi? Tongo buye. Maboko ezo sala, makolo ezo sala, mo énergie eza, mo force eza boluka. Merci moi si Boania. Okosaki. Et bon ba trophée na to ya basili ya moi si Boania ça qui moi si Boania yango naza besoin tina pena ya émission donc kezande moi si Boania azo sola na bandeko ni abasi mais na peso idée moko a Sarah. Il y a une famille qui a né au lobby mambo ya pauvreté awa. Papa moko abalaki moko ya bana baki 3 na kati ndako abali moko azui pena légalement à légaliser makambo à honorer fiwana akena ye et pas na ye ezali moko ya bekolo elinga nzoto makasi wana bena basala semblant ya koyemba bien na kosambela mingi mais balingi nzoto makasi ezala basi ezala mibali bolimsanga na otanga na kombo te na ipso Sarah bakena ndako ande ezalaka après un temps moi si azuzemi et moi si azuzemi na ba fatigue wana yaya lobite nazo kokate vomie na benga leki ayapo abando salisanga na misala mobali pe andimi ayepsi mama na bango azui siko leki na ye baye na ye bakumofanda na ye bazo fanda na ye na kati ya palais kandenge donc ezalaka na se ya faiblesse ya mwasi aza na zemi na se ya papa na lokola aza na moi lo chocho akomobima na leki
ya mwasi wana na kati ya ndako na ye et tout bazosala pe nde basalaka et du coup à la fin leki aye kotombe na zemi aye kozwa c'est une histoire vraie na regretté donc il fallait pas na betula ngwa mais nakobeta mo kaka mais loba eza important leki aye kozwa zemi na kati ya ndako ya libala ya yaya na ye yaya sans pour autant ayeba ke zemi o leki nanga aza nango eza ya mobali nanga mais mwana erake et pas maman na ye a livré maman secret pona ko yebsa maman eke ndenge naza bozemi naza nango eza ya mobali ya yaya mais ngai na kolongola zemi oyo te maman lobi boy to bomba secret bomba secret moto ayeba te yaya na yo pe ayeba te pour ceux qui oyebisi yaya na yo et créer problème ceux qui peut olobi que mobali ya yaya donc ça va vous créer problème maintenant on a zana besoin yoza mwasi jouer na sagesse kobo son que papa wana azana mbongo. Cette fille m'a appelé, elle plairait nazana bango mibale et azali na zemio azoebate il faut asala nini face ya situation o outa ki peut kozwa trophée ya bwani parmi basi ya bwani ya Sarah ba moment où cette fille est en train de traverser le message oyo okoki kozala na yango. Elle n'a que 21 ans cette fille, elle est encore trop petite. Mais c'est parce que papa nande mutu asunga bango. Parce que papa nande mutu azali na lochocho yo koloba ndin saratola poto kobona. Elle doit se décider hein, il faut se décider ata la vie nae parce que au moni ba parents ba botara biso mais bana monopole ya orienter biso te. Très bien. Au orienter dans le bon sens na maninga mabe na hôtel melango. Très bien. Na ucho pese exemple là ba maman ba gérer ba passer mabe. Monika moni on normal. Ya talika katuku bianza ya papa. Matali malédiction na inceste côté na famille. Parce que de génération en génération inceste ibandaka au salama. Oya mona ya fi wana na mona ya na eba bando bima. Oya mona bana wana ya bana wana ba obota donc génération. Ya mona so batu basala inceste na famille batu na famille na bango est-ce que batu ba bima na entre bango te izara malédiction et utaka. Likolo ezokite ezokende. Donc maman atali malédiction te, atali gravité inceste te, atali plus l'argent. Ce sont des genres de mères oyo ba jira passer na bango ma betadi. Donc on a vu ça moi si on peut sanga histoire en bien, peut-être ba maman Nathalie bandeko balinga histoire vraie, ba osunga ye na ba idée. Mais là on a envoyé bisaye zala responsable ya ba décision na yo. Non seulement parce que ba tu apesi au conseil, mais consciemment ozoye baké au les inceste. Très bien. Qu'est-ce que tu peux faire? Et au enseigne na opé que ne au mona basai na nzambe parce que papa wana aza normalité. Mutu koza déjà idée ya opoucher na leki ya mwasi na oti na niveau ya rozwazemi spiritualité na ezo clocher. Donc il faut au mona pe basai na nzambe. Donc ya onka na ngolo ba. Et au-delà de ça, papa na no ayebité. Donc azana no informer te kende zaboué leki ya mwasi nanga aza nzemi yango tiko bobangi ya mwana na azoyeba te akoyebisa papa wana réaction na ye ezani. Merci bandeko balandi, c'est par ici que nous mettons fin à émission oyo zali émission que to salaki une façon ya ko apporter bino en plus. Non, donc surtout la femme, vous devez vraiment, vous devez beaucoup nabavi nabino moko, vous devez décider pour nabavi nabino moko. Aujourd'hui, on vous traite de bête parce que la majorité boye baka obino bozali toujours ka okozo conscience au monde que nous les hommes oyo ba traitaka bino lokola ba bête ba ko cesser ko traiter bino bongo. Hier pour voir de femmes côté les mains travailler, faire des choses, c'était difficile. Mais aujourd'hui, tout le monde, basi bazali, konzi, basi bazali, ministre, présidente, basi bazo ko représenter nation. Bazali na 4 mabo côté, na 3 makoloté, bazaka na mi balé lokola yo. Pourquoi il faut comme ça nous autres yo marchandise yaya pour gagner plus?
Et si la nango te kande bolobaka, eza mongwa te, et si la te bo déplacer te et kozala ka de pananga moko. Mais lobi nango ne maman ne causer ba problème. Lobi ko le kalelo bandi ko balandi ya Top Media télévision na sakato la télévision to kaboni aw. Merci.